Bonjour ma grande famille, Mbote, bonjour, j'espère que tout ça très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, de partout, et pas puis au soit Libaku, ya Kolandanga, ceux qui peuvent causer ya bonjour, bien ya bonsoir, na Pesibiso Mbote, na Kombo na Yesu Masia. J'espère que tout ça très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, tu es sous les lots comme d'habitude pour nous partager quand Ndenge Zalaka. Et tu le toujours que si ka ou batabo moibaza. Eye banaka esika bato bomoi baza eye banaka totiaka nzambe liboso parce que souffle oyo toza nango eza nango ya biso te eza na bakasi na biso te pourquoi pas totia nzambe wana liboso après toya kodevelope oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Éternel Dieu des armées, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le Dieu fidèle, Yahweh Tout-Précieux, merci. Merci pour notre bolingo na yo, merci pour notre souffle de vie, merci pour l'énergie, merci pour notre makasi. Merci na bomo ya papa maman ndeko moi si mobali o nyonso kozwa libako ya kolandanga na tango yo. Yahweh na pesio merci pour na bomo na ye pe mabota na biso. Wana otelemisi biso to eba na ko partager di source na moment o to recommander tant c'est na loboko na yo. Notre père tiketanga na za instrument pamba zala nzambe yo ko transmettre un message na peuple na yo o e ko sala quelque chose pe ko baksa quelque chose na ba vie na biso. Nguya nyonso ya bokesento chasser harmonie et sans effet kimia pe bolingo na yo ezala partage na biso mabota na biso pe ya chaîne na biso bonzambe na yo emimonisa puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, Nzambi azwa lokumu, Nzambi azwa lokumu. Bah, meilleur vœu, bonne année 2025 à tout le monde. Meilleur vœu 2025, j'espère que tu traverses qui bien, tu quotidien, ticket mboula ou il y a 2025 en tout cas, et à la mboula, il y a des surprises agréables, et à la mboula ou Nzambi akokamu isabiso sous davantage, akosa la biso au-delà de l'attendement, au-delà de la pensée, au-delà de nyonso na makambo nyonso tosalaka na domaine nyonso en fait ya bavi na biso na ba commerce na misala na mabala en tout cas nzamba bakisa ba bénédiction. Voilà le maman de partout et pas iwa plutôt zwami nanga kana signaler biso ki mama bi azaka femme commerçante en tout cas na teka kabarobe parce que na vanda na bene en tout cas ya mbo mona des fois na zumo ba temps ba jour mikolo nazo mona na te et naza mwasi ya msala nzambe tozo soutenir œuvre ya nzambe naza pe na vision mosusu mpe nazokamba bamama na niveau ya whatsapp e awa mpe tozali business mpe ezali donc tala kaka yango moni na mikabolaka kaka donc bomona to mosusu bajour ebele nazomonana te naza te me nazali donc atomoni nga te otombe na video na nga sabone soki mpe oza déjà abonné ezalaka wana mpo toza kaka toando koba donc barobe baperike natekaka mpenza naza a na niveau ya bene numero na nga eza wana na ba communauté place bapostaka bafoto wana voilà so bokoti bokomona ba numéro nanga eza wana affiché eza pe na bavideo mosusu awa pe natia pe numéro nanga vraiment nzambe apambola biso lelo toyei kosolola lisusu kaka nde ezalaka toyei kosolola comme d'habitude ndenge tosololaka masolo na biso ya bamama ya bapapa ya mabala ya vie na domaine nyonso selon ndenge nzambe azoinspire biso mpe azotia maloba ne kati na biso vraiment lelo toyei kosolola mpo toyei kosolola na sujet na biso ya lelo ezali mingi kolobela début ya toute chose précisément na libala début ya eloko nyonso tu ezalaka facile te eza na début moko te ezala facile oui na koloba te ke exception ezangaka te ezalaka nango kaka en tout cas lokwa biso toolobela mingi domaine ya mariage toyei kolobela na libala voilà eza na bato ebele aza célibataire azalaki célibataire une fois marié na kati ya ndako ya libala okomi komona babiloko mosusu oyo orevaka te ke ezalaka na libala to mpe okokuta yango na libala alors pour dire que bato mibale oyo basangani bauti na des éducations différents baza bato mibale oyo basangani na domaine ya libala bauti na des éducations différents ce n'est pas du tout facile mpo bato wana basadapte mbala moko na bacaractère na bacomportement na bango ce n'est pas du tout facile même si bosali 15 ans 10 ans 20 ans 5 ans 6 ans 8 ans 7 ans 3 ans de fiançailles wana boza à part
boyaka bokutanaka oya kendaka zongaka oya yaka bokutanaka. Mais une fois que bobalani bovandi bokoti ensemble bozolala bozolamuka esika moko chaque jour, il faut koyeba toujours que différence moko boye ezala kaka. Différence moko boye ezala kaka parce que na vie nde tozalaka boye ezalaka na certaines habitudes oyo peut-être ezalaka impossible mpona kokache yango une fois que oza na mutu wana du jour au jour. Peut-être na komona na kokende komona na kokende biloko mosusu moto akoki kokache même si esali bana ebele, mais na kovanda esika moko eza na babiloko mosusu oyo ebimaka kati ya mutu ntango mosusu yo omona obi azalaki nde boye azalaka nde boye nayebaki te namoni boye nasali boye namoni boye azalaka nde boye. Voilà ndo moni ke babiloko wana eyaka na début ya libala bato soki babalani basangani esika moko mo babiloko moko boya mike 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 ekomi komonana mutu akomi komona bacomportement ya moninga akomi komona babiloko mosusu moninga azoafishe azosala ekomi kokotisa mwa mbilinga na kati na libala nde komona mpe ebele mpe bakabwana mpe na batan wana ebele mpe bakabwana mpe na babiloko na bamoma wana bamoma ya turbulence wana. Donc komonake nga nakanisa na nga libala yango ezaka boye te nakoti na libala tala mobala yango nakoti na libala tala mwasi yango tala boye. Non, debi nyonso ezaka facile te. Bato mibale oyo basangani bauti na des éducations différentes mpo basadapte bazaleli sangana parce que oyo bino bokosangisa wana ya malamu wana yango nde bokotransmettre na bana na bino yango nde kozala transmis na bana ntango babotama ntango baokola. Alors sikoyo soki bino bose comprendre te bose comprendre te moko mpe mosusu abandonné na part na ye ezala kitoko te parce que ntango tozosangana na kati ya libala il faut koluka koyeba l'un et l'autre du côté négatif na côté positif na ye. Libala soki bato bakoti na kati ya libala sika eya lokola sauce ntango tosalaka sauce osali sauce na oswati ya madesu ou bien soit musuni je m'excuse ou bien soit musuni ndenge totokisaka bamama otie baingrédient ntango totokisaka musuni okotia ai okotia ndembi okotia muscade okotia matungulu okotia baingrédient ntango mosusu otie bapaprika otie bapoivre otie baingrédient wana nyonso tu otie yango na kati ya musuni nao etoka esangana na debi wana est-ce que oyoka mpenza ke oyo mpenza ezotoka eza soso oyo eza viande ya ngulu to mpe eza viande ya ngombe oyo eza viande ya okoyeba te. Donc obanda oyoka kaka solo moko boye ya baepisi solo ya musuni mpe ezobima na ndenge nango solo donc basolo moko boye esangani ezobimisa basolo moko na baingrédient nyonso ezosangana na kati ezotokatoka ezobimisa basolo jusqu'à ce ke ekose maîtriser koti na musuni ale musuni edomine yango ekobimisa solo ya musuni wana ndo oyoka sola soso sola ya viande ya ngombe ya ngulu sola madesu soit sola pondu soit sola ni donc nyonso na musuni wana sikoyo légume wana ou bien musuni ozolamba ekoti baepisi ekoti na kati donc edomine solo nango sikoyo ekosala nini ekobima eza ndenge moko na libala na débit. Il faut yebaki ya ye na caractère oyo ye na caractère oyo ya ye na attitude oyo ye na attitude oyo ya ye na zaleli oyo ya ye na zaleli donc biloko wana nyonso ezosangana ezopesa nanu te ezokutana nanu te ezotutana te ezosa pupu eke ezongi sikoyo na kati na bino mibale mwasi na mobali soki maîtrise de soi eza te soki maturité eza te nde omona ebele lelo na zone ya turbulence wana bakweya bakoka te bakweya mpena bakoka te libala yango omoni mwana soki aza nanu mwana soki abandi alinga banda classe ya maternelle ntango amona baninga bakendaka classe classe moi aussi je vais aller à l'école moi aussi je vais aller à l'école moi aussi je vais aller toi aussi tu veux aller je vais aller. Attends ntango mwana akokisa 3 ans 4 ans 5 ans ntango bakoma kotinda mwana akoma kolela ere akei classe yango omoni classe yango ezalaka nde boye madame atangisa fo tombola mosapi fo sala boye fo répondre devoir ekoma mpa na ntongo bokoma olamusaki eklasse bakoma boye obi akei classe babandi kolela eza bongo libala ntango yo oza libanda ozoimagine libala na bandenge na yo
ozomona ngo na bandenge oyo ozomona, mais une fois à l'intérieur okoti na kati peut-être omona babiloko oyo bandaki korêve ezala mpenza 100% te, eza na babiloko mosusu oyo omona oyo pensaki même pas. Alors il faut ça nini, il faut se ressaisir, il faut ça nini, il faut zala na maîtrise, il faut ça nini, il faut zala na maturité, il faut ça nini, il faut zala na maturité po yeba que non ezali pendant que tosangani na moto touti na des éducations différentes bino mi ba esko fo boyeba nini oyo bokosala mpona komaîtriser libala na bino, mpona kosangisa bacomportement baattitude na bino esangana ekokana pour que boyeba na kosala nini koréussir na kati ya libala na bino. Réussite ya deux personnes dans les mariages edépendaka na bato mibale wana parce que bato oyo toinvitaka bayaka feti oyo tokendaka wana tolataka roba pembe mobali veste ezaka feti ya libala, pratique ya libala yango nde toyaka kokuta na kati. Siko soki yo oza mûr te, siko soki yo oza na maturité te, siko soki yo comprendre te ke oyo osangani na ye aza mwana tata na mama na yo te, même si aza mwana tata na mama na yo bowuti na oyo bozalaki nde na famille boswana bobunda bosala mwa bacompréhension boni siko oyo awuti na famille mosusu yo mpe outi na famille mosusu eza bongo. Yango alomoni Bible ezoyebisa biso ke l'homme est le chef de la maison et mobali en tant que chef ya ndako na bamoma wana ya baturbulence wana il faut aussi mobali mpe aza na maturité na ye, il faut aussi mobali mpe asalela oyo ezali lettre h na ye mpena ya monene wana esala pour elakisa pena que non, il y a un homme dans cette maison. Pour elakisa pena que mobali asali. Et moi si pe de ton côté, en tant que aide semblable, il faut pe oyeba kosala que non, oyeba que non naza aide mission na ngeza nini parce que des fois okuta na mobali mobe o ba benga ba fils à maman hein, il est tellement ça qui fils à maman donc pas moyen. Donc pour nous maîtriser penza. Donc ils ont ben tellement qu'il y a umeli na célibat que tant bokoti ndako biloko mosusu omona neti azoignore yo, biloko mosusu omona neti azoreconnaître yo te, donc on dirait présence no esaleli yo te ezolobeli yo te aumeli tellement na kiseliba azalaki tellement que fils à maman fils à papa. Donc cela veut dire il faut comprendre yo sikoyo fozwa place wana eki mama wana yo sikoyo folata yango omona pena ke non ngai nde sikoyo mama na ye sikoyo nde mwana ngai ya liboso yesu kone mwana ngai liboso na miso, donc olati place wana eki mama wana ozwi yango penza, donc oadapte yango okomisi pena mwana na donc cela veut dire que tant okomisi mwana olati place eki mama wana oza wana pour supporter certaines de ses caprices et oza wana pe po orienter o soutenir ye olongola pe babiloko mosusu ya mabe oyo komona kati na ye. Libala eza bongo, libala eza oh peut-être to rêva te to rêva kata mosusu oza na masta on a robala oui eza ba plan mosusu to réaliser na biso ya tête ke ngai tellement na yeba ke na ya libala na mboka libanda ba vision moko bo ezalaki donc ozomona oh mboka libanda na ok Benin libala na Benin libala na ndo sala bo na ndo sala oui eza plan mosusu na ekokisama misusu ekokisama te. Pourquoi? Parce que vie réalité o ngana ya kokuta. On se comprend, vie réalité au ngana ya kokuta. Donc pour dire que kokanisa te ke oyo desina na pensée, oyo desina na papier, oyo tia wana ya mwana ka fo kokisama. Fo ya kozo ke libala mwasa salelo ngo kaka, mobali ya salelo ngo kaka. Non. Soki bozo tambola bon oye libala bongo banzi bongo, ndo moni déjà que départ wana ezala bien ti. Na libala moko esenga na ozongi na osimo tie na okiti ovandi. Obayi na okotala nano makambo eza na ndeni eke na ndeni esalama na ndeni fo ndeni siko na mayele ya kibomoto na maturité na yo otie mpe nzambe liboso omona seigneur akosani akoriente yo parce que tokotaka toujours libala ya kokoka te ni mwasi ni mobali mutu moko ntango alobaki nga ntango nakota ye libala nazalaki ya 100% kale nayeba nyonso non na mwasi na mobali tokota toujours ya koka te toyaka toujours koapprendre ça va toujours na quelque chose oyo toyaka koprendre dans les mariages. Alors ntango toyei koapprendre biloko wana na kati na libala okoapprendre yango ndenge nini soki oza na maîtrise te, okoapprendre yango ndenge nini soki maturité eza te. C'est ça. Mobali tant balobi ke aza chef de la famille, moi ça aza être semblable. Cela veut dire mutu na mutu fois yeba o ezali devoir na ye, o eza mission na ye, o eza musala o ye fois sala na kati ya libala. Moi si na kati ya libala azaka wana te ke ye azal objet sexuel moko bo azana ka mobala tandie na mbetu magoda papa
ake na cuisine na baloli fufa tienne mobile alia soko bilamba. Oui, ça fait partie, mais il y a beaucoup de choses dans les mariages. Il y a beaucoup de choses et ça na ba mission oyo chacun de nous aya ko accomplir na kati ya libala. Maintenant tant yo kutani na moto moni ke habitude na ba comportement na ba bloko ya zo sala penza ezo kendete na oyangai. C'est tout à fait normal. Ma passe à couteau babimi libu moko ne kara ba seconde. Bazara toujours ndenge moko te boni makila différent. Ozomona ke c'est et place wana nde photo komaka. Soko komi penza place wana se maîtriser peno komi place wana o comprendre mambo ebele na kati ya libala na e otika bisilika silika otika ba compréhension otika biloba loba otika bisala sala otika ba caprice ebele. Tant baloba ke libala eza mambo mikolo, cela veut dire c'est la maturité. Eza na ba caprice mosusu oui o sala na yo o sala na o mbali na o caprice au sel na mwasi na o caprice mais ça ba caprice mususu faut tala pena ke maturité na nga pena na niveau na komi muto pena na za na o sablo musute na za sou chez les parents te donc faut na sala eloko eko sepelisa muto aza pembeni na nga faut na sala eloko na ko satisfaire muto aza pembeni na nga même si à 100% te mais à comprendre pe à se sentir à l'aise à mona ke na mutu moko boye pembeni na nga donc makamutu OK. C'est ça les mariages. Moi, si tu as se préparer au côté libala, koka santé, mobali tant mususu o bozani fiançailles, mais qui fiançailles a la kso tant mususu mususu na bite ke bato ba changera na ndenge moko boy. Non, c'est tout à fait normal. Mutu nyonso o azana besoin azwe loko moko boy, akoza kana ba tititi mususu po azwe loko azana moposa. Une fois azue loko azana moposa akobimisa siko kiye. Ezala ya mabe, ezala ya malamu. Mais nga siko na oloba pena mingi côté ya mabe soki ya ndenge nini te. Ezaka pour na oyebisa biso ke ba kati ya mutu ba comportement mususu ba attitude mususu mutu ko fiché tant boza distance na tant boza sika moko ezaka toujours différent. Ezaka toujours différent. Oh ya pena na ko monde pena oh mo bala ngo oh nini azogangela mais c'est tout à fait normal, maman. C'est tout à fait normal. Il y a un secret à l'ibala. Il y a dialogue. Il y a vérité. Il y a pardon. Alors, biloko wana misato soki bo vandisi yango na moment ya dialogue tant beaucoup dialoguer ne moko pe mususu akoyeba muninga malamu côté positif na ye na côté négatif na ye yo kozala wana ka te kwansi libala botan balo barake pour le meilleur et pour dans les hauts et les bas kasi yango na ça fait partie les bas yango wana yo kansi la libala yo vivre ka ba rose pe misu pasi ma chérie rose misu pasi na libala tango yozo lukaka rose misu pasi. Tous ça, chrétien, tu dis qu'il faut vivre un mariage heureux. Mais si tu as battu balé basangani bana maina makila, benda tike zanga akati. Ça fait partie ya ba goût de ça ya libala. Eh, ça fait partie. Parce que ça même na basi mususu ba créer avec compréhension. Yemo pena conscience na ninga za na bi que compréhension no créer na kana pour ça to swana. Qui m'y appelle quand mingi et kende zonga pe ça la bien. Tant to zonga ramwa réconciliation ana après wana pe magodebe ta makesa la boikenda bien. Basi musu balinga la bango bongo. Sko yo mobali so za na maturité to comprendre loko wana te si tout ce que mobali oza na maturité to za mobali biloba loba okomi ko panza moi sino sango okomi ko masanga moi sino okomi ko makama moi sino obebisi. Alors faut étudier moto zanayi. Faut yeba mutu o nga na zana ya linga nini côté négatif neza nini côté positif neza nini. Eh, les mariages c'est comme ça. Et ça bongo tant ozo kota libala koka santo ozo kende ovanda na mwana papa na mama na yo koka santo ozo kende ovanda na non parce que même mwana papa na mama no ya mope borobenda na bino ozo kende ovanda na mutu aza parfait à 100% ou bien aza parfaite te. Ok, va na ange te. Ok, va na mutu aza na mai na makila. Donc ça veut dire il faut s'attendre na mo biloko mo o ekoya na mo pe mais siko fona ye ba neni na ko maîtriser. Ce qu'on faut na neni na ko se comporter titi na nge ko za na neni ni face ya biloko wana. Libala eza bongo. Bozaki pena tant sous 5 ans de qui fiancé na qui chéri nyonso na 4. 5 ans.
boswana te bodiscuta te mota mosusu discute mobeka eke nango mais oke na libala boye okomomona babiloko mosusu. Et une chose aussi il faut pas oublier parce que le mariage a été toujours combattu. Libala ezalaka toujours combattu biloko mosusu fo koyebaka ezalaka mpe barise ya diable mais nga sikoyo naolobela mpena côté diabolique te naoloba mpena côté nature ya motu mpena makambo ndenge ezalaka mais sikoyo na nyonso il faut kotia mpe ka nzambe liboso mpo biloko mosusu mpe diable akoprofite na kati kanaki nature na biso bato wana mpe diable pa profite na kati ezalaki mpe eloko mpe ya ntina mpe te ekomi mpe ntina ecreye mpe batrouble. Alors biloko nyonso nyonso sikoyo fo koevite yango fo kotia nzambe azala na centre ya libala na bino ya libala na bino parce que mwasi ntango akoti na kati ya libala mwasi aza na po apesa elengi fo apesa goût. Mobali ntango aza ye moko aza célibataire ezalaka na bandenge ndenge bien ke ezala na yo mibali mosusu bazala na bango mpe propre azala na ye otali mpena bon tonton soir propriété et tout mais mwasi ayaka toujours na saveur oyo ayaka kobakisa na kati ya vie ya mobali ayaka toujours na quelque chose oyo ayaka kobakisa na kati ya ndako ya mobali ayaka toujours nango. Alors sikoyo ntango yo omitie omibengi mwasi yeba sikoyo foza na bacritère nyonso tu wana oyo koremplir mpona koyeba mpena kobimisa saveur wana malamu. Bamama badispute nyonso tu te bacompréhension nyonso tu te na kati ya libala ezalaka ya olandela ezalaka yaki otiango mpena na makanisi na otie mpenza ekomi mpe na magoda mpe opesi mpe papa mokongo boyi mpe okangi mpe ciseau oki olati bapantalon oki osali soki nini non ti te tue toi-même omiboma yo moko parce que ntango ozose comporter bongo quelque part aussi ofungola porte mpona kopousse mobali na yo libanda. Alors en tant qu'une femme sage en tant qu'une femme mature biloko mosusu fo oyebaka mpenaki omoni yango mpena bobia oyo na okipe te ntango mosusu mutu mpe bandaki kosatendre na yo mpenza yebiki basi bazala boye aosatendre mpe na batitite moko boye mais amoni mpenaki non oyeli ye mpenza batendresse ebele oye mpo osukoli ye makolo avandela mpo ozwi makoni omatisi otie likolo mipende na yo obandi mwa kosala mwa biloko ya boye olambeli ye mwa sauce ne ya bien alingaka oseli oboboye donc cela veut dire ozomarke mpe mutu quelque part ozosala mpenza mpe eloko moko boye oyo ekosalaka mutu asala nini asentir ke nana mwasi biloko nyonso tuteka na libala esakaka biloko nyonso okutani nango obandi kolandela obandi kotia non même de côté na bino bapapa fo oyebake basi des fois tozala mwa makambo na biso moko ere moko boye mpe so oza na mwasi omonake mwasi osala babiloko wana mosusu atanke mobali atanke chef osani il faut siko oluka omaîtriser situation oluka otia kimi eloko wana esani elongo ezala su te. Alors na nyonso wana yango na lobi fo koluka koyebana do debi wana ezalaka nde moma oyo esalike boyebana malamu ntango bolala na bazolo pene ezotutana mipepe ezosangana barespiration ezotutana voila wana nde sikoyo esalaka ke moma wana bato pena babandi koyebana malamu même si mosusu mpe komona bovandi na kifiançai na kisheri boza deja kovanda deja esika moko mais une fois que mariage esalami dot epesami etu omoni mwa changement moko yango nazoyebisa bino ke libala ezala nango kaka na bakomba nango mais biloko mosusu mpe fo kocomprendre fo kozala na maturité fo kozala na sagesse et fo kozala na maîtrise de soi. Papa mama ndeko mwasi ya mobali okoti libala ya sika ose préparer okota libala zala mûr zala na maturité même si ezala ozala ya kokoka à 100% te mais prépare-toi yebake moto onaoki osangana na ye amwana mama na papa na nga te to mpe moto nasangani ne amwana mama na papa na nga te biloko mosusu na okutana nango ezoya il faut na comprendre il faut na yeba ndenge nini sikoyo nakoki kose comporter ndenge nini nakoki attitude nini nakozala nango maîtrise de soi eloko nini nakoki kosala tant que aide en tant que chef de famille. Oui tozolobela babalani tolobelaka mwasi te tolobela mwasi na mobali parce que bato mibale nde basangani wana mwasi akodécouvrir une partie ya mobali oyo ayebaki te mobali mpe akodécouvrir une partie ya mwasi oyo ayebaki te parce que kosangana kolala kolamuka biloko mosusu ezalaka impossible mpo kashe yango
Et ça a tellement impossible au monde que moi au cacham et ça te comme il a bima. Oh, on s'en rendait boy, ça n'engage boy. Eh, pour aller au seul boy. Oh, il oh, bibine n'a pas. Eh, bon, ce qu'on a ça. Maman, si tout ce que bali mon bali a oumé la trop na célibat. En tout cas, faut à moi si à ça en team. Pourtant, mon nom, on a pas blum sous net à ignorer, on est à présence de l'obélé l'autre. Donc, on a l'air mon ouais, ensemble ramener ça n'est pas yé mon go. Ni tu veux yo zawa na te. Tellement ça message na vie qui célibat muninga na e ezaki ni muninga ne ezaki chomo. Donc on a maintenant des fois payer aux zawa na azani ra cha 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 cha. Donc présence no er mo neti. Oui, ça fait mal. Ce n'est pas que nazo encourager ango. Na ba papa pe bo sala ango bo sala effort ya otika. Ça fait mal moi si tanga za pembe na mbai na mona ke mbala zo ignorer. Moi si moi ta ko supporter wa dingango. Mais ce qu'il faut koyeba muto na oti ko ba na nyaza ki na onanya za ki ndeni. Ce qu'on a bizaleli wana ce qu'on enseigne dialogue. Dialogue parce que elo mususu pe bo maraba mama basi ebele ezala ba moment mususu o esenga ko solola masolo mususu ça pe moment mususu esenga ko solola pe masolo mususu parce que yo tant ozo na li solo mo beza très capital oza peut-être na besoin d'attention ya mobali na yo oza peut-être na besoin atia yo ka babiloko nyonso twana yeba moment nini osola na okosola ne sija bongo te pendant que olia okosoane sija bongo te pendant que temps mosusu aza na télé aotala eloko moko aza très concentré ou bien yo moko deja oyebi ke eloko azotala alinga yango mingi okosoane sija bongo te pendant que omoni aza na attitude moko boye te yango nalobi fo koluka koyeba motu alors ntango oza na basujet oyo eza capital bongo oza na sujet oyo eza important oyo olingo partage na motu ya ndenge wana luka moment ya bien créer mwasi akreaka ntango mpena omoni mpena ke no aza na ben na ye aye alie aza bien ntango mosusu mwa lisolo mo be profite sikoyo na moment na papa nazali mpe na besoin tosola eske tokoki osolola mobali na yo mais chef eske tokoki osolola okosolola nini papa tala yo kasika na moment oyo aza concentré wana yo po yoka telefone okipakanga te mwasi ata vandi wana mwasi ata azosala boye moment nani otie su pilipili susu na pota donc cela veut dire otie nini pétrole lisusu na moto po moment na ata otika pensé na ye makanisi na ye esprit na ye ezala makambo ya banda osala akoyoka na ye yo mais omona nde oyokaka ke nasoli ne azochange te osoli ne ndeni osoli ne na bamoma nini na ntango nini epuis kosola yango ya yo attitude na yo balangage nini obimisaki nini bapropos na yo ezalaki ndenge nini tout ça ça compte na moment ya dialogue ça compte parce que créer dialogue na moment omoni ke moto aa na ben na ye ntango oyebi seke tokoki kosolola d'accord tokosolola à ce moment là même esprit na ye ekoti sikoyo ezongi aluka azala attentif ayoka eloko nini oyo olingi oloba na ye akoyoka yango avec tranquillité même si na moment wana akoréagir te baloba toujours la nuit porte conseil so mpe na 2h 1h 4h yeka moto akoyeba ere ekoportele conseil hormone après avec la prière aussi la personne va changer avec le temps ça c'est ça mission ya libala ça fait partie plutôt ça fait partie ya mission ya libala ça fait partie ya makambo oyo fo yeba na kati ya libala osala nous omona bacouple mosusu bango incompréhension sur incompréhension ambiance ya kitoko ya dialogue ezalaka te moment ya kitoko ya dialogue ezalaka te pourquoi parce que ntango mobali ayaka na moment ya dialogue mwasi aza na ben na ye te ntango mwasi ayaka na moment ya dialogue mobali aza na ben na ye te ozomona ke tout sala ezocreye kaka mo babiloko ya mike na kati ya libala na libala fo pa kolukaka babiloko mo boya mike oyo ezopesaka mpasi oyo ezodécourage oyo ezoblesaka oyo ezopesaka kanda edominaka bino ça fait ekokotisa dégoût
ya mariage ekoti dégoût kati na bino luka ba biloko eko dominer ezala plus koseka ezala plus ambiance ezala plus ba moment ya bien ezala plus ba tango boye ya bien quoi o bozo partager tango ezokola kati na bino ezobakisa bino envie posa susu ya vivre ensemble ya kozala ensemble odomona ke muninga mosusu azate muninga mosusu aya kaka tozala ensemble mais oyo ezalaka ke babiloko mabe ya mike oyo ezoblesaka moninga mpe mosusu ezopesaka epasi ezopesaka na kati ya motema ça dégoûte nomonaka ke moninga azalaki te aye oyo azalaki na ndako abaye ayeli nini eyo avant efaka eya te au contraire basi alukaka toujours mobali na ye avant na ndako mobali mpe oyo mwasi nasalaka azala toujours na posa mwasi na ye avant na ndako bavanda bapartage mais ntango ekomi ke yo ye na kati ya ndako mwasi abeti libaku mobali abeti libaku eya so lipamboli ya libala te eya susu esengo ya libala te eya so lipamboli te libala fo ezala na bénédiction mwasi ko mobali fo azala bénédiction mpona moninga mosusu donc présence na yo fo ezala eloko oyo ezobakisa saveur ezopesa goût lisusu mais ntango présence no ekomi libaku alors nyonso wana fo bato mibale wana bayebana nyonso wana ebandaka toujours na début parce que début ya libala soki déjà botie fondement ya kitoko botie déjà base ya kitoko bozo avancer bomonaki makambo ekozala kaka ok bien ke bato mibale oyo basangani mwa nungunungu ekozanga te mais okomona toujours ke harmonie ekozala partage na bino joie ekozala partage na bino ambiance babiloko wana nyonso yango nde mpenza eza pensé ya nzambe mpona ntina na libala yango nde eza pensé ya nzambe na kati mpona ntina na libala mais ntango libala ekomi kotuka moninga libala ekomi kobetisa moninga libaku eya susu elenge ya libala te eza susu elenge ya libala te e na nyonso wana dialogue vérité et pardon na kati na libala faut savoir pardonner il faut koyeba mpe kosenga pardon avec sincérité et pardon ezala sincère et ntango osengi moninga ndango pardon koloba te ke lokwa nasengi pardon nayebi déjà point faible na elobi so na recommencer ma bêtise na oya so na osengi pardon wana ekomi libaku wana ekomi mabe alors ntango osengi pardon ntango reconnaître mabe na yo oyebi ke pourquoi nasengi pardon pourquoi na reconnaître mabe nanga parce que nasalaki eloko esepesaki ete donc côté négatif na oyo yango wana ye pa yebi côté négatif na wana alors sikoyo faut kosala effort eloko wana esani ezala brise kati na bino et ntango osengi pardon bobandi nouveau départ e biloko wana ekendaka kozala brise petit à petit jusqu'à ce que bokomesa na susu malamu bokoyeba na susu malamu e moko mpe mosusu akobanda kozala na bareserve mpo ablesse lisusu moninga de la sorte mpo asala lisusu moninga mabe na lolenge wana oyo ekoya susu komema shit to mpe ekoya kususu komema eloko oyo ekosepesa moninga te na kati na libala vraiment que Dieu vous bénisse abondamment na suki wana na boyi na kende de part que toyeba te nini oyo tokokanga nini oyo tokotika donc nzambe alola pambola biso nayebi ke message oyo ekosunga bacouple ebele ekobota mbuma nango mpe lokumu ezongaka pa nzambe vraiment nasengi na yo soki eza mbala liboso sabone chaîne oyo ekokisa 2 années oyo 2 ans mpenza ata bino moko 3 années oyo plutôt 3 ans 2025 siko botikanga kaka boye naomata te ata nayaka mpe bajour ata banini nyonso naosalaka mosala koto naosala commerce koto naosala mosala nzambe koto naosala mosala donc cela veut dire osabone partager pena vidéo oyo soki oyebi couple moko oyo vidéo ekosunga bango partagele ngai nzambe akozanga te na kopambola balike na bino na besoin nango bajeme mpenza aime commenter partager s'abonner yo oyo nano s'abonner te nzambe akozanga te na kopambola yo tokutani na vidéo oyo ekolanda merci que Dieu vous bénisse bye